en tant que peuple de Dieu, n'est une définition, il y a caractère, c'est-à-dire que nous avons caractère na biso, lolenge na biso. Oh, Seigneur, biso to vivre. Lolenge ya maison witawa pitoza ko hérité yango et pas tata na biso. Tata na Yesu Christ nkolo pe nobikisi na biso. Lolenge moko nde tomonaka mwana soka botami nde toza awa okomona ete lolenge na ye ya ko vivre ya ko agir tolobaka souvent que mwana oyo aza vraiment ndenge mona tata na ye tandenga aza ko agir te lobeli na ye mwana vraiment omoni ye ndenge ko ba français balobaka tel père tel fils telle mère telle fille donc et là on dit les autres ça bon pour bazomona makamoko oyo ezokokana na papa to na mama na ye. C'est pour cela que le baki était biso tourné toza awa to d'abord to hériter ba caractère oyo hérité par ba parents. Caractère hérité par ba parents na nzela ya makila. Pamba te caractère ezalaka na makila. Caractère ezala na makila, comportement eza vie ya makambo zomona pe ozoyoka nde ezo construit o eza comportement. C'est pour cela que le caractère a monté à